na faute te ba pesa ka faute nyonso na mobali njo babangonde baza bengrade akobota na ndenge azalaki na afrique tala akoma poto achange kazaka biso en afrique toyokaka ke bino mibala poto bozalaka mibali mabe makaso wapi bino mibala poto tout d'abord bon mibali mo bengra ekozala mwasi asungi yo na vie mais okosalaki infidélité okoya awa na afrique osalaki infidélité na faute te bapesaka faute nyonso na mobali njo babangonde baza bengrade akobota na ndenge azalaki na afrique tala akoma poto achange kazaka akotike na afrique akomona mabe na yo te soki sa obengi awa aleki abanda botolo makambo pourquoi bino mpe mibala poto bolingakaki mario toyokaka bino basi ya poto bino na tia en général bozalaka makambo mabe à travers mibala poto donc bino nde bozala wana bolingaka kosokolesa mibali basani bolingaka kosalisa mibali misala ndako bolingaka konyokola mibali eza ya solo Allô? Levez-moi ma carte s'il vous plaît. Mais bosala mabe nzambe erakelaka mokili akelaka liboso mwana mobali aye mama oyo ayebi kofanda na bana mama malamu tala evandeli na ye mwasi ya motema pembe maboko pembe la reine Nzinga mama oyo ayebi kosolola balobi tosabone biso nyonso na kati ya chaîne na biso soki orate etali yo o nayokaki te o namonaki te tala ye wana mama kitoko evandeli malamu la reine Nzinga. Coucou, salut, je dis un grand merci à tous les téléspectateurs. Ça, c'est une émission culturelle. Qui est Nalinga poseka mingi po nazalaka na kandate. Ah oui, yo bongo langai. Yo bongo balobi kitoko pelenge. Abo s'abonner massivement à la chaîne Oyo, la Reine Nzinga TV. Balobi la Reine Nzinga TV sur la meilleure chaîne. Babi chaîne moko memela kabino ba news ya bien. Chaîne moko sala kaki bo découvrir makambo ebele ezala caché. Talaka ngamo naza présente. Nancy Dora autrement dit la poupée de la presse congolaise, autrement dit nazalaka na guya mangusta e bakselanga lisu mwasi mbinga po esalanga ba bien et yo bongola ngai babi eyinda kamabe émission lelo guma kasio wapi rapidement je dis un grand merci à la patronne balobi la patronne moi solaka bien nani wana la Reine Nzinga autrement dit moi si à ma casse la Reine Nzinga moi so longa bitumba likam na motote la Reine Nzinga moi so azanga lisumu tanti moi so la bien mama social donc umela na moteur malamu zanango à travers bazanga. Donc, kitoko pelengi. Je dis encore un grand merci à Sephora Mayoko, la belle fille. Pourquoi pas Jemima Mayoko, je te salue aussi. Babi Jemima Mayoko, la belle fille. Pourquoi pas Obed Mayoko, balobi bel homme. Donc, moi la mobile, moi kitoko makasi, Obed Mayoko, des gros bisous. Pourquoi pas Gracia Mayoko, balobi bana batu, il y a les grands jogos les deux esthétiques qui dani mayoko banda Barcelone et joko moi kabaka saba sengae joko moi ya moteur malamu ya mbongo ebele. Alors je dis encore un grand merci à les grands boss nani wana Onevita Toto motomoko bien donc umela vraiment na moteur malamu zala kanango Onevita Toto donc batabu baza mingi te
donc les grands boss donc kitoko pelengi ne boza komi tuna na bandaku lelo non si dora akopanza nteke sur quoi lelo na memeli bino nini lelo na kolobela nini ah oui lelo na zanga moko na plateau na kopanza nteke ngamoko tokolobela mingi ba réalité ou ele kaka na poto parce que toyo kaka ba les on dit oh na poto mibala poto baka mabe mibala poto banyokola ka basi mibala poto baka mefidala basa poto pe pari baka mabe banyokola ka mibali donc eza émission en direct donc telle mes émission montre verte nengaka biso tout se comprendre toko benga bandeko bazala na poto bako expliquer biso vraiment clair nini o esala kaki basi bazala mabe na poto mibal bazala mabe na poto jokanga champon na je sais là outie babi kitoko pelengi Jordi Dingisi kolembanga iti ah donc ndeza awa tozo contacter moko avant daka na mikili ya poto biso toza en Afrique to vivra kunati to kaka les autres des photos yeba vraiment les loboso le mission le vraiment to découvrir te découvrir qu'est-ce qui se passe dans la poto banga balobara oto yokaka eza solo to eza ya lokuta rapidement to koleka na première invité na biso spécial na kati émission ya lelo nani wana abengami na kombo ya Zico Garciano mokonzi ya bazombo na kati ya Belgique autrement dit hollandais noir biso nyo so monde entier to yebi mokonzi ya bazombo zalaka moko na kati ya Belgique Zico Garciano wana tozoleka déjà comme ça à claircir biso kanenge zalara. Je dis un grand merci à Marna la Beule depuis Soyo. Ouais, tomoni biso nyo soto kiziko et ambi biso. Bonjour Garciano. Oui, bonjour. Bonne santé. Par la grâce de Dieu, oui, ça va. Et toi? Ah oui, je vais bien aussi par la grâce de Dieu. Garciano, excusez-moi pour le dérangement, to bengio puisque tozan en direct qu'il y a émission na biso. Donc tonya kaka toye ba mukie selon les autres dit otoyo kaka en Afrique. Donc makambo ba réalité obo c'est pas ça kana kuna na poto. Tonya toye ba moi vérité mukie. Biso en Afrique toyo kaka qui bino mibala poto. Bozalaka mibali ma pe makaso wapi bino mibala poto tout d'abord bon mibali mo bengra et cause à moi si asungio na vie mais au celle qui infidélité au koya awa na Afrique celle qui infidélité so remarquer ko soumisi bana après ba ko futa bana wana okolingesu kosala musala te et tout consort donc babino mibala poto boza mabe bino ni bobandaka mabe yoka kana terme zo lobelo sumbisi soki biso mibali bato ya mabe ponini ebima na munoka yo mwasi ke osumbisi bon na bon si terme obotisi mwana mwasi bato alo komi konyokola ye okoloba ni pona yango batu bazala na faute te bapesa ka faute nyonso na mbali njoka bangonde baza bengrate akobota na ndenge azalaki na Afrique tala akoma poto achange kazaka akoma komplike mobali bino ne bobandaka mabe nani basiko banani c'est yo posa victime nde na moni. Mais oui, bien sûr. Yom to banda mabe. Dans en Afrique, à comment on m'a bien noté, celui ça au Béni awa ale, abandon tout le makambo. Makambo nini bino bosala ka infidélité, so bo remarquer que bazo futa bana, bolinga su musala te, base belé, olingi su kayute, donc moté monyo komika na salaire a bana. Kasi bino basi musala bino te bolinga ko kabate, égoïste bino ka. Oh, mibali misupe ba kabarate bazali. Oh, le bon mon bala kabarate ka.
Ce que conseil nous repère ça pour na baso balobaka mibali baza mabe mibali a poto baza mabe makasi te pesa conseil mukie ozoleka en direct oh biso tolobela bango nde neti nga na nga Afrique na nga kuna te apart oh oh basa poto bazala ben poli magas pour le peuple c'est bien avoir respect ben poli na sens nini na sens nyoso oh ozo conseiller bana ya jomona neto dolinga bana te oh ozo pekisa ye ke na lingi na ba camarade belete ya jomona neto dolingete oh bon pourquoi opekisa moi sinon na ba camarade kotala bino ni mibala poto nde bobandaka mabe yo moiza basi misusu pare babengana bino na kati ya bandao oye peki Mario boye obandi ko manifester caractère moya mabe à chasse au vraiment chez oh soki baye kaka ayiwa mobali kala bima kaka sika kaka mwasi yango epesaka bango motu makasi siko pourquoi bino mpe mibala poto bolingaka ki Mario neti ngapi na kolingaki Mario wana eza ça dépend motu même na Afrique kuna ba Mario bazalia mais ça dépend mobali neti nga na kokaki Mario te te na poto siko exagéré okaka mobali avanda na ndako ya mwasi non wana eza donc bajara wana mpe bazala bango mais neti nga impossible jamais nakolinga likambo wana te alingaka dépendre na mwasi on dépend na mwasi te comment parce que on est toyokaka lisusu balobi on a poto kuna nde toyokaka lisusu babi na poto kuna oui nde toyokaka lisusu babi na poto kuna privilège ezalaka mingi epai ya mwasi mwana mbwa bino mibali bozalaka bato ya suka yango wana donc na motema mabe na bino boméritaka kozala bato ya suka olobi nini papa Garciano oh merci beaucoup Garciano te biso toyokaka bongo parce que bino mibali mitema mabeleki boleki banko makasi epai ya basi te biso oyokaka bongo bakosaka biso se toloba d'après yo basi nde bato babandaka mabe oh bon babeza ce que yo aidé moi si moi ça le non chérie je suis vraiment fatiguée mais moi c'est outa kayo à limite ce que bisa elanga semul nikelanga bila mais ça problème comment ndako esala makana ngo soki mobali ozana musala osala te oko ete mwasi na yo osokoli mpe basani olambi mpe bolela bino mais ekoma ntidi te mais ya bango sikoyo ekomaka akomi donc azolinga aza place yo mobali mama na ngai Jordi Dingis ozoyoka donc so nalandi bien basi bakoma na place ya mibali donc bino bokoma basi c'est ça non? Mais oui. Ah, on ne faut pas tout le candidat comme moi c'est expliqué biso pour makambo ezaka somo. Ah, yo kalelo donc tozoaye après tozongisa yo
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Papa Garciano, Mokonza Bazumbo na Katia Belgique. Donc, merci beaucoup, Nandenge, au répondre à une invitation à Bisso et Sali Bisso vraiment bien. Merci beaucoup. Ok, voilà, merci beaucoup. Bino, vous avez témoin ya koyoka. Oyo moko ya ba diaspora, autrement dit, mibali ya poto a outil ko répondre na ba question na biso tozale na émission ya lelo. Voilà tozo zelateur kapé moko ya mwasi o ya ba diaspora. Donc Rosala vraiment kitoko ça chef déjà sur le plateau balobi ya kuku na poisse. Yo linga bongo bongo le grand jogo du l'esthétique Dani Mayo kwaza content émission ya lelo tolanda susunde kwa mwasi voilà sikoyo tuzo ya mandeko la biso msoza na poto ya mwasi donc babi awa tozaka polele kaka ndenge zalaka la rendinga mwasa makasi mwasa longa bitumba nyonso au français lobara ata boye 400 000 to monde qu'on a besoin senta ya ambi téléphone. Bonjour ma belle. Bonjour ma journaliste. Bonne santé. Bien maman. En tout cas toza en direct Mutuna na biso eza boye. Toyo kaka bino basi ya poto, bino na en général. Bozalaka makama be en travers mibala poto. Donc bino ne bozala wana, bolinga kosokosa mibali basani, bolinga kosesa mibali misala ndaku, bolinga konyokola mibali. Eza ya solo. Allô? Allô, ma journaliste. Levez-moi ma carte, s'il vous plaît. Mais bosala mabe nzambe akelaka mukili akelaka liboso mwana mobali après aye kokela mwasi donc ndenge bozalaka wana il faut bo respectaka mibali na bino ya poto botiaka bango la place na bango. Allô? Oh là là. Oh. Mibali mabe basala binoni. Voilà, d'après yo, biso tozolo ba cas en général. Biso toza en général. Balbi bino basa poto bo komisaka mibali mino ben fidèle parce que boleki makama be yo mibali mino bazola bino bambanda tout consort. Allô? Oui, oyoki mutuna nanga te. Allô? Allô, ma journaliste Bandela na oki biende. Éclaircir biso vraiment. Balobi bino basa poto bokomisaka mibali mino ben fidèle. Tellement boleka makoma be. Bino bokomaka mibali bakomaka basi. Bo maltraitaka mibali na bino. Okolo bani pona yango.
Balobi bino basi ya poto. Bokomisa mibale mino ben fidèle. Tellement bolekama comme be. Bino bokomaka mibali bakomi basi na bino. Yo koloba ni pona yango. Maman journaliste. Tozolanda. Surtout comme ça va un bon poil. Il va la poto, on va zone, va y avoir il va redépendre par la base ici qu'on a ça. D'après yo. Bon, ce qui m'a ça dépend pas moi si il faut comme c'est jouer. Ou comme c'est le roi Mitendo. Mais mobile a aussi calara mobile parce qu'elle est chef de la famille. Ok. Maman journaliste, mais quand on ça va un conseil. Donc, au total, conclusion aujourd'hui, bino basa poto mamto yo kagizara solo bo maltraitera mibali. Yango wana te. Bako c'est la même mamte. Bako c'est la. Allô? Allô? Oh là là. Voilà d'après Cynthia, Anzimi na ye. Donc tu as évité par rapport à Batum Soussou Karaningizala. Merci beaucoup Nabino Touboza vraiment branché pour nous la analyse yalelo. Donc on a la robe Sara Mukie. Hein, Toboité. Moi c'est attends la azala vos unions so. Et c'est ngara mobile. Mais mobile on peut faire la mobile à malam. Et lui quand le baté que ninga na sido rande na zawa. Non nzamba saninga grâce au balate. Dona bala rapona sepisa mukili non no bala mobali oyo sepelisanga oyo convaincre nga oyo za baguna nga bashwana nga ah oui eza ndenge mo pena binot bwaka na poto soki o monike mobali wana zo convaincre oti mobali za baguna oti bashwana oti mais ko s'engager na ete yo o s'engager na kaka po mukile mona ki o saka na mobali un moment donné pouf bokabwani non isa malamte mais tomiye ba répéter que mobali oyo azapo bolingo le bandeli ndenge zalara okoyeba na mabe muningati mais erto vanda rande baloba place ndako mtu tangara mtu donc muto ayeba ka place ndako etangara o azaka na kati après on changer parce que mutu aka caméléon nzambe na arabi a changer raté mais mutu aka caméléon. Donc heureusement engagement et ça là bien ta bozawana bos ensemble un moment donné pouf bokabwani et ça là vraiment bien té. Donc ce que engagement et ça na côté mibali aux engagement ya moi sina yo garder fidélité mibali pe bo poussa. Attends que des nature na bino o tonton mona bi pourquoi bibel boa mobulu bwe ala bi non nde na zawa nye sonzo tezo sala nana bo pikiliki fona za la ra mobulu soki mobali azes mobuti ça comme puissant non trouvons réponse more drôle parce que moto alingi moi sina eto mobali na ye muto alingi mutu na ye au sala mabete au garder fidélité au sala qu'infidélité ti mais so alingi mutu te au sala qu'infidélité donc côté wana ngala sala ngala katikati non condamner ni mibal ni basi mais mibal bazala moins avantage parce que bangonde bazala ba chef de la famille donc ba trouble nyo se bimara entre nakata foyer entre moi c'est mobile ngala mona ka basi ne mutu bazalara base ya ba problème ya ba trouble parce que moi si ngozana oza mama ozala motema mo mama moi si mutu simba mobile moi si mutu pa mobile azara ne bébé kandela esara bino ozo comprendre mais mibala mabepe bazali na bita ke mibali nyonso baza malamu te mibala mabepe bazali na bita ke basi nyonso baza bonne basi mabepe bazali o baza vraiment très mauvaise bazali donc nga souci na ngezalaka erbo donc poto ezana ngo paradis te kan ndenge kaka batu misu balobaka
Ils ont que son bal c'est le sacrifice mon boy le ozane ensemble après c'est que mais mon bal il faut un comportement bien pour moi c'est pas changer et ça basi nous va changer ça mi bal et mon bal c'est né moi malam kaka à base ya comportement nous ils mabe mon bal ipé a commis balobani moi la lika quoi ato boko lié sur ko matanzeti mon kongali bata bata maiti. Donc moi si sur ozawa il faut pas garder mon bal non ils ont basi musune bazala zo etonzi mais ba miki ata sali mabe era ozonga yo ya meka bien obi koza tort mais fou kamela tia maboli kolo non chérie pardonne-moi il mo ko comprendre ndeni ngam na sema be maman so senga bolimbisi wana obina mibali mususu mobali pe ozanga jimala mwasi tia mwasi à l'aise moni biso basi des fois la chose anini to supporta trop po biso ne to likanga bino mibe bo sepela na biso boya ko linga biso après on remarquer que comportement na nga ozo sepela nango no samara oyo linga ne oyo linganga mais moi si mdalinga mobali poni ezalaka soki mwasi akangi mobali ni mwasi musu akolimbisa mais ezaka bakamoko rare que mobali akangana jo musu alimbisa yo ekabakamo rare pourquoi parce que mobali na sepela na mwasi asepela kinayo et a remarqué que olingi mobali musu sepela no lisute mais mwasi tellement linga mobali na yo e ko kangena mwasi olinga ekaka po l'amour supporte tout. Tabilo tu bozo ba chance et on va na mibali na kumoko parce que baninga msu bazwaka chance wana metema mibali beleka ba karaté mabe ba kenda na bango batikala bango moko mais le son za masalo grâce aux mobali mususu foye ba batela yi ta mibali mitema be pe bazé akipa moi cité atika moi sa nzuluka weba teke moi sa ka fleur ndinga nonsi dora na plateau boye o lulanga na obimisa beauté ya mwana popi parce que mwana popi mon colo pour je suis la femme à plusieurs options autrement dit la poupée de la presse congolaise na flair mais ba mitema bazé atiki moi sa nzuluki akipa moi cité yembongo na ye et pas basi mususu ah oui et ça mabe donc toi la monde du monde est compliqué ba couple musu mibe mto bana mabe ba couple musu basi mto bana mabe mais nga pesa ka mibali raison parce que mibali bangonde basa supérieur ya biso basi faut yeba ka maîtriser mobile na yo faut yeba biso moto landaki ba pele uto leka wana boy nanga ko benga bate bele putala ka ezali kambo yo heure Jordi digni saguna bazo signaler ngonga ka ndenge ezala nga pesenge na lobata mwanda yo to yambika ka genre masculin féminin to yambaki inviter la personne le son mobile boki ndenge lobby basi ma mabe tout comme ça parce que ben grade de m'inviter la personne moi aussi à lobby non d'après hier moi ça la bongo pe mi bal ba ma ko mabe c'est compliqué mais d'après nga la poupée de la presse nazalaka la guya mangusta moi si faut ko battre la mobile na yo mobile pe faut ko battre la moi si na poni la femme sois soumise à ton mari et mari aime ta femme. Mais bien sûr, comment moi c'est l'ingé mingi, oh berceye, ah moi c'est le repas, mais surtout soit soumis bana, tellement la garçon a boya qui yango, surtout soit botisu bana. Steve Pro, place à Zala c'est qui est des gars. Moi si ninga sana sumbala botisi bana mais même si ba changer à idée mais même si ba changer à comportement à comment mon comme le côté à comment ça ma comme ça c'est pelisote oh elle afrique awa bambane o vana na mbendo ba pela basi msuzo kota au moins basi msusu asiliki atalika anga ba futa bana nga nana nga bien
na pesu na poto bien non pour na à l'aise basi to lingaka mibali mingi mais jour to boyaka ezaka pour di bon poni so moi sene bokabona mwasi ako aboyo pour di bon mais mobali bolingo sila raté okomola ndeso mwasi wana bozonga na kaka yo mobali oya na bolingo ya solo et pas ya mwasi mais mwasi na tomso zongelo tomso intérêt pour na bana kaka na zongele kaka pour ka mobali nanga kaka mais en reste na bolingo na oti donc mibali peut faire battre la rabasi et on remarque que moi ça lingio oh bercé oh c'est l'onioso azolo kuna mukanda la poto faut ça quand même il faut ça quand même reconnaissant mais moi c'est peu si on remarque mobile lingio faut ça quand même reconnaissante donc comment ça compliqué vous comprendre donc ma solo to la poto en tout cas beau changer mibali peso wa mabe beau changer basi peso za mauvaise beau changer et ça malon mingi basi tu vas se kosa no basani na côte boleki mo mabete otaka ngala na bien mobali aleki mo mabe mobali kindumba nazwele kwa mwa musala po basa poto zo mino ba misala baso mino ba misala par rapport ba comportement bo affichera po yo mobali chose no bien à travers moi sina en salo mabete azo mwa musala te au niki so basali te au sokol so bilambati au tindo supermarché te kutana moi si le roi la reine zinga o sepela na vie o zala heureux vie non mobima donc tanti monde nga solara asola no bien motema malamu wapi donc so o sale mabe c'est que yondo amabe yenne basala mutu mabe te la reine zinga ah oui donc kitoko peleng na bino tout boza vraiment branché les kamo nyongi sa biso en Afrique to lengela mibali oh na poto kuna basi balengela mibali ti donc bino be boza en Afrique awa tema ba mpia kele kaka ba ma ou trop et on bozaka bien pas basi mais si on kobi kuna na poto mona pe poto paradis o komo nyongo la mwasi pas ozong solo mabe ta mwasi kolena mwasi kolena ndoki mwasi nga sa o mabe o kama bino mbali bokasa bosala basi mabe bo mikosaka donc to ça vraiment kunati nga sosi na ngezali na habite ki mibali basi nyos basokolisa mibali basani te ba cas professionnel ezanga ati oui yo bongola ngai eza pe ba foi musu na poto kuna omona pe moi c'est pas une balle bazara heureux na kata ndako moi ça sala balle ma bête mon balle pas sala moi c'est ma bête babi kitoko peleng na analyse lelo donc kitoko makasi wapi bo commenter bo like en tout cas ba abonner na biso to sepela na ba commentaire na bino et ça la ka biso ba bien bo lukenga ya trop ngai ce qu'on a sa présence na la reine zinga ba chaîne musuti donc yo s'abonner kaka et ça la nga ba bien babi Nancy Dora yo nga bongo tse bongo ah oui babi kitoko pelenge je dis un grand merci à Jemima Mayoko Sephora Mayoko Obedi Mayoko Gracia Mayoko pourquoi pas Doudou l'esthétique Dani Mayoko je dis un grand merci à Atose Kangi moto bien Atose Kolengo Tisikoyo atose kolengo komara teza koli ya bobi teza nini donc koli on ça la kanga bien et ça la ranga bien vraiment atose les grands boss babi les grands boss na Katia Londres babi moi na Londres ya tant les kunyate na atose kan so moi ki émission les gars qui père Siboué donc butu na non c'est de rappeur et sélection ni père et sélection bien père et sélection tokos père et sélection qui makasi grâce à caméraman moko bien réalisateur moko bien na kombo ya Jordi Dingisi autrement dit mobala boya produit tonton moi ya kano ya boga quoi donc je réponds au nom de Nancy Dora
nazalaka na gui ya mangusta yo bakselanga lisumwa simbinga po esalanga ba bien bila toza posa ya ba promotion ba produit na bino ba publicité ba numéro ezawana bobenga bokozala jamais dessus na kati ba publicité. Je dis encore un grand merci à Teji Mbenza Menze ya ba Teji na kati ya lemba autrement dit tonton moko sula ka bien likambola moto te babi Teji Mbenza moto moko bien. Merci beaucoup sans plus tarder. Donc, Ezaka likambo ya heure. Voilà, tout à la prochaine émission. Et le ngolanga moko Nancy Dora. Bye. Aye. Mama oyo ayebi kofana na bana. Mama malamu. Dala evandeli na ye. Mwasi ya motema pembe maboko pembe. La reine Dinga. Mama ayebi kosolola. Balobi to s'abonner biso nyonso na kati ya chaîne na biso soki o raté etali yo o na yokaki te o na monaki te tala ye wana mama kitoko evandeli malamu la reine Zinga.